solo moko opesa bino ndeka mobali abengi ngai alobi bino abengi ngai abi mona bino basi boza bandoki bino basi boza bandoki ngai abi oh papa na ngai ozoloba biso to basi bandoki biso so tolingi tobota bino te tobota bino te tokanga makolo pourquoi ozotraite biso basi bandoki et pourtant biso toza elingi makasi na humanité o te nalobi bon mpona boa mystique bino basi boa mystique ngana na mwasi na nga mona nalingaki mingi nasalaka naganyaka 1800 1900 euros nasalaka na mairie naganyaka mpenza somme na nga malamu na nga fonctionnaire à l'état naganyaka bien mais na remarqué mwasi na nga mbongo ndenge nasimbaka yango te nakutu na participaka na bafrais makambo nyonso et puis na 1900 na nga naganyaka nakamataka chaque mois napesaki 500 euros chaque mois napesaki 500 euros sikoyo soka tokomi à partir parce que biso bafuta biso à partir le 25 26 toza déjà na paye na biso soka tokomi à partir le 20 mwasi nanga akomi gentil chéri na maseo chéri nasala boye chéri olia nini boye na boye soka tokomi ba le 29 le 30 ici na pc 500 euros nanga ici na pc 500 euros akomi ne gentil susute akomi bongo na bibino basi boa mystique boa bandoki mais mona nazaka mpe na mwasi nanga nalingaka ye malgré que nayebi que eza défaut na ye nalingaka ye po bible elobi celui qui trouve une femme trouve le bonheur na trouva bonheur nanga na trouva makambo nyonso musala nanga efungwama permis makambo nyonso en tout cas nazala na paix du cœur po na mwasi oyo malgré que nga namona bino boa bandoki mais en tout cas nalingaka mwasi na homme penza heureux en tout cas ndeka mobali merci na témoignage na yo elingi oloba ke personne aza parfait yo pona yo imparfait ya mwasi na yo omoni yango aza mystique mais olingaka ye na bolingo wana ezokocouvrir nyonso comme on dit l'amour couvre tout l'amour supporte tout l'amour c'est ça voilà quoi voyez ça en bas commentaire ce que vous en pensez na lisolo bandeko nanga je vous dis à bientôt bandeko nanga bonne journée na bino na ba journée ensoleillée oyo je vous dis à bientôt merci ndeko nanga na lisolo na opesi voilà quoi à bientôt eza chaîne na biso mona numéro 1 chaîne Otolobela Masolo ya vie à bientôt.